Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandiko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini bato oyo bazalaki koyebisa biso ete bango nde bazali koyela biso ba projet ya malamu na kati na Congo oyo balobaki ete bango nde bakosala ba makambo minene po Congo ebongwana. Mais bandeko babolingo, malgré défaite na bango, olie ba tirer leçon, olie ba yeba esika nini ba aventure basalaki, ba comédie nini basalaki dira ba campagne électorale, ba lokuta nini oyo ba utilizaki pona ba peuple ba raisonner po ba yeba ndenge nini bakosala po ete ba meka kobongisa. Mais jamais on dirait neti koloka bandeko. Bazali ko continuer kaka na lokuta na bango malgré défaite na bango. Lokuta yango ezali nini bandeko? Tango toyebisaka bino ete Tshisekedi azalaki na ye na projet d'avenir te pona Congo na biso. Azalaki nde kaka kosala ba makelele, kotata bana kaka, kotante magie. Mais simbi pete. Tala ba aventure azalaki na yango bandeko. Tango ya asali discours na Congo kuna, ya koloba ete omoto oya kokangela ye président de la République Kabila soki amemeli ye akozala na récompense ya monene. Po bomona ete tango toyebisaka bino ete Tshisekedi akabaka avec intérêt. Bino moko bomoni mama oyo akufelaki mwana oyo mwana na ye mitumbaki likolo ya ba manipulation ya ba politicien. Mama yango pe zoba kotuna tata alobata me comment expliquer mwana nanga kei komitumba. Mais ndenge nini ba politicien yango bango moko tango bazali koloba ete bazali na bolingo ya Congo pona nini balobaka pe na bana na bango ba mitumba te. Mais mama kanisaki ete ndenga mwana na ye mitumbi lokola balobaki ete kokende kokutana na Tshisekedi mera kanisaki angindi bandeko. Tango akomi liboso epa ya Tshisekedi, mama bandi ko expose ka na ye oyebisa ndenge nini mwana akufaki boye makambo ebele. Sikoyo mama ekomi er moka tuni bon papa, sikoyo ndenge esali wana parti ya IDPS ekoki ko devoir biso combien po mwana akufi na makambo ya parti politique pe akufi pona bitumba oyo azali ko bundela yo. Combien bakoki ko pesa biso pona famille? Boyebi réponse Tshisekedi apesaki ye. Alobi parti ya IDPS ezali na mbongo ya kopesa te, mwana kufi na makambo ya mboka. Mwana lokola kufi na makambo ya mboka ezali lokumu. Alors ndenge ezali wana parti ya IDPS toko organiser kaka ndenge nini toko tinda bato po ete bakende kokunde bembe. Mama alobi te bokoki kopesa ngai mbongo po deja biso tosalaka ba tokende deja kosala ba démarche mosusu po nzote bima.
Tshisekedi a pikla bandeko. Alobi pour le moment en tout cas mbongo ezate banini. Bandeko. Merko abeta penzo bayo kagate abeta mutu na kayu ya libanga bandeko. Abeta mutu na libanga ya kayu. Ye moko andimate. Tango journaliste, tango mama yango abimi bomona kindenge journaliste azako tuna ye. Mama yango azako loba memozo mona kanga moto abaye po ete bauti ko dendisa ye na kati ya kanisa kindenge mwana sali sacrifice parti ya IDPS. Ekotangela ye bantuku bandeko. Oh bango moko bazako luka yango na mwinda. Bagende kotangela yo. Bandeko babolingo. Sikoyo wana ezalaki ba aventure o bango basalaki. Aventure mosusu nini? Tango Tshisekedi aeki ko prononcer. Alobi ete alingi sikoyo moto oya kokangela ye Joseph Kabila amemela ye Joseph Kabila na kije na ye soka memeli Joseph Kabila mobimba aza na récompense. Bandeko lokola bazali kaka bato ya bakomedi tala lisusu mwana mobali oyo babengi Bokechi Monoko Supu akamati ake kozwa saki moko ya mwasi na ye bandeko. Bokechi azwi atondisi yango na babrique oyebi babrique oyo ya rouge bandeko. Babrique ya rouge azwi atondisi bamabanga na kati. Atie bamabanga ebele. Aye nango na chaîne ya bakongolo obino boyebi bandeko. Abandi koloba. Tozali koluka moto oyo akokangela biso Joseph Kabila. Soko aye na ye tala 3 millions yango yo azako lakisa bandeko. Pomona kaka bato ya lokuta bazako kanisa ba makambo mosusu bazali ko sala bazali ko zwa yango netili seki me bazali ko yeba teke réputation na bango liboso ya vis-à-vis na bato bazako mona bango tina te. Azako loba pe 3 millions yango yo bandeko. Oya koyela biso Joseph Kabila 3 millions yango bandeko. Azako lakisa pa lobi 3 millions. Ye moko kutu ndenga azali wana bandeko ba maniolo. Yake ndeko yaka na 3 millions bandeko lakisa bandeko. Atondisa ba mabanga na kati. Boyebi eloko nini ekomaki bandeko. Yanga nako bandeko ana poto. Keba bato mosusu mitu esalaka te. Oyo ezalaka ete tango yebisi likambo ayoki likambo sans même raisonner akanisi ete likambo ngo eza ya solo bandeko. Kaka ba petio ba melaka ba diamba na Bruxelles wana. Ba petio no ba melaka ba diamba na Bruxelles bandeko. Tango Bokechi bandaki kolakisa ba biloko wana tango batalaki yango. Ba peti ba salaki nini? Ba ke bayokani na kwemba lobi bon. Boyoki ndenge tipo azako ganga déjà 3 millions. Azana 3 millions donc akeko laksango ndenge sali wana. En tout cas ndenge sali wana bandeko. Il faut wana ba petio ba melaka diamba ba lobi tol vandela e cousin poto yebi nzela nini akoleka bandeko. Tala ndenge Bokechi lingi komi bomisa lokola zoba. Bandeko. Nzoka nde atondisaki ba mabanga ba petio wana pe ba melaka diamba na ba ke ba bendeli lisusu noir ko. Ba bendeli noir diamba ba bendi yango lisusu bandeko mbalo nde tango ba meli yango na bambuma ba boy kolongola bambuma bandeko. Ba ke ko telemela Bokechi na mwa kwe moko boye bandeko. Bazo zela ye. Po ba yebi ete Bokechi tango azonga kana nzela ya ndaku na lekaka wana bandeko. Tango Bokechi ndenga zalaki kokwakula 3 millions yango yo bandi. Bango tango bamona kindenga zalaki ko loba yango na kati ya nini ya oyo chaîne ya bakongole moninga mosusu akimi mbango akeko sinale baninga na eboyebi na uti komona Bokechi Monoko Supu kuna azako pesa maloba nzoka nda sac moko asimbi eza na 3 millions. Lokola pe batu na poto maniolo ndenge se koti bandeko. Ba peti ono ba melaka diamba balobi ndenge sale na tongindi. Ba keko zela Bokechi na kwe moko boy bandeko. Tangu pe Bokechi Monoko Supu asilisi ba théâtre na yake ndeki ko sala liboso ya caméra ya chaîne ya bakongole obino boyebi. Bokechi yo na komi kozonga. Inde piaka. Aye ko koma kaka na kwe wana bandeko. Ba peti wana ba bloka Bokechi bandeko. Tala ndenge lokute linge bomisa Bokechi.
ba bloka bokechu kati ya ndengo na bandeko mususu akangie na luketu me oya kangaki na luketu azaki na problème po bokechu azana luketu moko bandeko on dirait neti ya gorille bandeko ebongo oya bloka ki ekota kingo eloko bandeko sala pasi bandeko moto bloka ki ekota kingo mbanga ya bokechu monene moyete tango bazwik saki yango oyo mosusu abotoli saki tango afungoli boye bandeko bamabanga rouge ekweye bimi mbala moko oyo mosusu anolobi bamasa to baelekopa yango eza nango bafoma solo bandeko mbala moko batiki bokechu babandi kokende bokechu monoko supa tali bango lobi bokanisaki mbongo banini balobi longwa kuna faux vie moko boye akokende koyebisa bato mpe aza na 3 millions bandeko bomoni tala ndenge lisolo esukelaki ye kokamwa bandeko papa Botamba tiela biso babilili ndenge nini abandaki koloba na bato ete naza na 3 millions ndenge azoloba olie 3 aloba 3 millions aza koloba naza na 3 millions naza na yango awa bandeko tango aza koloba bongo nzoka nde na kati ya sac bandeko bamabanga ya rouge atondisi na kati kokamwa bandeko bokechu monoko supu na banzi ete ndenge Joseph Kabila prêté serment esika azali maladi bandeko encore baprometaki ye bayebisaki eke balobi soki Joseph Kabila soki kaka Tshisekedi aleki bakopesa ye ndako moko une villa na ma campagne akokipe yango na 2 voitures bandeko ayebaki kaka ete akozala na villa na ma campagne na 2 voitures bandeko ndenge esali boye ebele baza na kati ya kolela po ete bapesaki bango bapromese Roger Bongos bapesaki promesse akozwa ndako ya Lambert Mende ministre ya information bapesi bango bapromese bandeko mawa yango na tango na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini bokechu akendeki kosala banimero na ye wana ezali kaka basérie ezali kokontinue po ete lokola koko na bango Tshisekedi azali kosala pe bakomedi bango pe batu na ye bazali kolanda na kaka na bakomedi wana bandeko sakango soko tali bandeko bamabanga rouge etondi ye moko azoloba ete 3 millions yango ezali asakango pe zopeze loboko elembi bandeko oyebi soki ozali na sac ko etondi na mbongo bandeko okoyoka kutu kilo ya sac te ate ezopeza okoyoka te po ete ezali mbongo mais soki oyoki moto akomi koloba ete sac yango ezali kilo loboko esali pasi yebaka ete mabanga baimage s'il vous plaît papa Botamba kibanda kala tozwi badonateur yango basibisinga 3 millions d'euros 2 millions de femmes violées. Bana moura. Bato bazala sentir na PPRD. 3 millions yango. Oh, Zimbabwe na maboko boketu premier, les grands prophètes de la nation. 3 millions yango ya euro. Bozala din. Bobanga gouvernement ya Grande-Bretagne te. Ouais, zali moment ya pouvoir. Boketu premier le simbi 3 millions d'euros. 3 millions yango. 3 loboko koute sali passe na changer. Na changer loboko 3 millions d'euros. Boketu premier le grand prophète de la nation. Tozu ba donateur yango ba sibisinga 3 millions d'euros. Bana confiance à Boketu premier. Papa singa mbongo yo. Nalati lelo teni militaire te. Nalati teni moko ya caporal te. Lelo Boketu premier beti ya bakos. Parce que nakena ko zombongo wana à partir de 5h du matin et pas ya bato oyo bata ko soutenir. bandeko babolingo bino moko bouti komona bandeko na pasi na mawa tala kaka
kaka ndenge mwana mobali atondisi ba mabanga na kati ya sac azali koya pe 3 millions bandeko. Tshisekedi ye moko kutu mabongo makasi akabaka te. Akende kaka kozwa 3 millions apesa pe na nani na Bokechu bandeko. Kokamwa bandeko babolingo. Ye kamata penza 3 millions apesa bino. Ye moko kutu botala kaka tangu asalaki gueba asalaki liste ya gouvernement na ye. Oyo ndenga bandeki deja kokanisa ete ye nde azali président. Bandeko bomoni na kati ya gouvernement wana atie ata diaspora congolaise moko te. Bakombata nyonso to bazali awa aboyikote bango carrément, a préféré azwa bapose ya minene apesi na ngwanda, apesi na kamere, apesi na kengo. Bandeko wana za koyebisa bino carrément lobi ete na itilizaki nde bino, mais ndenge na yebeli bino boza bavoyou. Omoni Tshisekedi apesa bino réponse mais sans que boyeba. Yangana bomoni ete bilembo na bino ya mabe ezali komonisama. Bo changer bo bongwana. Tala ndenge Bokechu azali kokosa bandeko balingaki baya koboma epamba likolo kaka 3 millions, nazali na 3 millions. Nazali na 3 millions na kati ya saki. Saki yango pe kilo na kosala ndenge nini o saki yango pe kilo boy. Nazali na 3 millions yango yo oya ko be Bokechu. Tala ndenge balingi ba boma yo na bano ba melaka diamba. Heureusement tango ba panzisa ke ba moni ete zalaki mabanga. Heureusement pe batongo bazalaki gentil tango ba moni mabanga. Balobia ba master to ba elema solo. Bongo soki bazalaki bato akanda balingaki bapupula ata bambeli na nzoto Bokechu ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa komona bato ndenge bazali ko continuer na lokuta. Yango na omoni ete oyo bazali ko récolter lelo ezali ba salaire na bango ya lokuta. Ba bandaka na lokuta yango yo pe baza kozwa pe ba récolte na bango ya makambo lokuta. Tellement ba espéraki ke ba kozwa pouvoir na lokuta. Ba kanisa ki ete ba ko utiliser ba sorte nyonso tu ya ba carte o ba ko beta. Po ete bango pona bango ba bandai ko espérer ba kozwa bokonzi bongo. Mais ba yeba ki te ke lokuta efutaka te. Jusqu'à ce que bakomi ko baby sa ba réputation ya bato mosusu alors que bango moko ba yebi ete bazali bato ya lokuta. Bandeko botala na ta bino moko na intérêt nini Bokechu oyo akoya na basaka bandako lobo toi nazana 3 millions boye ba makamoko ya bongo bandeko ata bino moko eza na sens nini ozomona teke na crédibilité ya bato ezate na bato pe baza kolanda bango moko baza komona babiloko mosusu te o eza kokitisa ki bon moto na bango aza koganga paza na 3 millions yazala na 3 millions ndenga zali wana Bokechu bakombata batika aitambola na 3 millions ye moko bakombata bayeba esika mbongo ezali mais Bokechu alingaki ezala escorté balingaki bazala sima na ye mais lokola bayebi ete ezalaki nango histoire ya bamabanga yango nomoni ete basundoli masolo yango batiki Bokechu aza kotambola na epepele mais lokola bato bamelaka diamba oyo bazalaka na Belgique bango bazalaka wana kaka ko rode tango baye kokutana na lisolo bandeko moko na bango akendeki na chaîne ya bakongolais wana kaka na koyoka kaka boyoki lisolo ake kosinali bamaster balobi bamaster Bokechu ndenga azali wana azali na sac mobimbe ezali na 3 millions bandeko bino moko boyebi ba masolo ya bato bamelaka diamba tango bayoki lisolo balobi mosusu abeti bula lobi master ngai nayebi esika type wana alekelaka soki azozonga ndako eza kaka systeme ya tovandela ye coussin sak wana ifo toleka yango bandeko basalela ye liskita bakenda kozela ye na coin esika bayebi ete Bokechu alekelaka bandeko oyo balobaka ete liboke ya moninga basalelaka yango kwanga te bamisusu bakomi deja koimagine
ndenge nini bakosala soki bazwi mbongo wana bandeko tango pe Bokecho aza koya bandeko yo moko oyebi ete bandeko oyebi soki moto azali na saki ya mbongo akozala moto aza kotambola ne kenge pa ko banda koleka na banzela ya kote ya molili te po ayebi ete kuna nde eza ba danger bako koleka ye yango mais soko omoni moto aza koloba ete naza na mbongo 3 millions aza koleka na banzela moko banzela ya mike ba kote ya molili bandeko eloko ite zero lokola Bokecho ayebaki ke ezalaki nango mabanga na kati tala banzela ke kolekala na bino bomoko boyebi na Belgique on na banzela mususu kondima te soko zomona kaka ba forma banzela ngo ndenge ya mike kota ozomona neti ozano kaka na kini bandeko Bokecho kaka na kokota kotalinga koma kaka bandeko ba peti yango balatelaki ba masque po bayeba ete ayeba bango te bandeko tango kaka Bokecho aza koyana maleti na ye bandeko encore atondisaki yango ba mabanga yoka ba mbenge ye mais oya kangaki ye kote ya kingo akangaki ye kati kote ya kingo azalaki na problème po ete Bokecho aza na mbanga moko munene bandeko mbanga wana ezo permettre te ke ntango azokitisa mbanga bo ezo permettre te ke loboko mpenza ekota ntina kingo kote oto mbanga mpenza ya gayako luketu mpe mystique donc aza na nzoto moko compliqué bandeko ba bloqué tango o mosusu na bandeko welela saka bendi etirete bo bandeko ba mabange kwei ba brique ya rouge o ya brikin ya kati ya oyo toyebi ndenge ezalaka na Congo ba brique wana brikin bandeko ekwei kaka pro na se mbala moko o wana tango amoni bo agangi kaka ba master to ba ele masolo eza nango fo masolo ya lokuta efuti te bandeko bapalangana batika Bokecho na Bokecho azwi ale mbala moko azwi sak na ye asundoli mpe babrike yango mbala moko wana le Bokecho aleki nzela alingi amibomisa pamba likolo ya lokuta bandeko yango na bomoni ete toza koyebisa na bino bakongolais olie ya kolekisa ta pamba bokende koapprendre surtout Bokecho il faut apprendre mingi bandeko Bokecho aza kovivre kaka na kibolole nazoyeba te soki Bokecho azokanisa kaka ke aza na mbandaka ubi aza na poto Bokecho alingi koapprendre te kaka buzoba bandeko Bokecho monoko supu Bokecho bandeko vraiment ezali pasi mingi pe mawa pona moto lokola Bokecho oyo penza okaka ete bato baza koyokisa bakongolais soni na poto bato lokola ba Bokecho bandeko ebongo soko otali esika Bokecho aza kokoma bandeko okobaye mbala moko okokoma na kanda ya ba-alphabet bandeko alors que ba-alphabet mosusu ntango mosusu basalaka makasi bakomaka mwa bien soko otali kaka esika Bokecho aza kokoma na écriture na ye bandeko mokolo namonaka yango bandeko mai ya miso ekiti nalobi me mwana mobali onde afungolaka monoko monene mpona kofinga bakonzi ya Congo ye moko mpenza illettré boye bandeko soko otali makambo akomaka bandeko mokolo wana posa kolela nayoka posa kolela mai ya miso etondanga na kati ya motema me bazali koutilize kaka mwana mobali mpo lokola bayebiki azali na ye ntina te bolole yango nomoni baza koutilize basi bayebisaki ke balobi soki kaka Tshisekedi azwi bokonzi ozali na ndako moko villa moko na makampani na deux voitures bandeko Bokecho bandaki komona yango bandaki kozela yango bandeko yango nomoni ete Bokecho ndenge azali wana aza na grand souci ya kosakana te ye aza mutu moko na bandi meme diarrhée aza kosala diarrhée na minute oyo bambangisa oyo kaka oyo bacourage oyo ya bana bude oyo bazozwa kaka ya koleka liboso ya bakamera mpona koloba ezali nango kaka bacourage oyo bazobota me na kati bango na bango bandeko milelo grave lelo nkoko ntango Joseph Kabila aza koprete serment bandeko place bazalaki neti bakufa bandeko Bokecho ndenge azali wana azomona 5 ans wana ekomeli ye 1000 ans kaka na bapromese oyo lokuta bakosaki eke bakopesa ye une villa na ma campagne bandeko azoko mitu na siko nakozwa villa yango ka Bokecho ndenge azali wana azomona kaka ondire beton mpenza euti likolo na ciel ekiteli ye likolo ya motu bandeko Bokecho azomona mpenza mokili mpenza ekomi na suka me bilobaloba nde eleki bandeko
boya to sangisa maele to kende kotonga mboka botika ba bisalela ezanga tina yangana bozotika la kaka bato ya pasi na poto yangana bozotika la kaka bokomi kaka bato oyo ya kolobaka ba makambo ya lokuta. Est-ce que bino penzo komona batata minene baza ko yapeli boso ba kamera ba makambo mingi baza koloba ya kokosa lokuta eloko eza koboma bino nde lokuta na ba pasteur bakomi lokuta na ba bishop na bino boza ko mipesa ba titre lokuta ya kosakana te yango nazali ko mituna lokuta yango satana muta pesi bino yango cadeau ya Noël otonini. Ces derniers temps bokomi na lokuta moko ya kosakana te tango bozo kosa bozo yeba teke lupembezo ya kaka pa ya Joseph Kabila tala lelo ndenga prêter serment bandeko. Ah te en tout cas on a deux fois te les reis ça ko prêter serment ko bango moko banguna esika bazalaki batikali ola pe bazondima te bazokamwa elekeli bango bandeko. On ndeko kaka ete mbata ya dikosi ou bien mbata ya mbunzu bandeko basusumuki. Ah te Joseph Kabila azaka ka phénomène. Aza phénomène balingaki ba kotisa na rythme na bango ko bakanisa ki Joseph Kabila kolanda mouvement. Or que les reis ça timba. Les reis ça timba e bagete wana za ba jeune bango. Les reis ça vanda silence. Silence à les reis ko et pesanga bango kanda po bango balingaka soki basali likambo moko les reis ça loba mais so les reis ça zo loba te et comme ko sala bango muko sala nzoto okomona yeka sa loba te po na nini yebe il faut loba bandeko babolingo te toza na président moko malgré tango bato bafingaka ye balobi ete aza zoba mais azali penza na sagesse ya kosakana te yango no moni ete même maintenant Tshisekedi ba coincé na minute au contre mur Tshisekedi akanisaki ete lokola Joseph Kabila azali kolanda na ba mouvement na yo na kobanda koloba mais Tshisekedi amoni ete abimi ngoto bobo Tshisekedi abimi ngoto bobo ponini tangu Tshisekedi abandaki koloba Joseph Kabila zo kipe ekutu te bazozong se le pe réponse te siko ndenge Tshisekedi azana moni peza bimi ngoto bobo bandeko te Joseph Kabila a un phénomène. Un phénomène de fois te. Et si tu sais que des alliés à son crabo à bandeko. La bande de Tama Talagi na Tongo. Tango Joseph Kabila a prêté serment. Et si que Zalagi bandeko mi 15 a zo beta gaga mi 15 na mi 15 poete andimagi te bandeko. Si on denga zana zo beta ba calcula le bina sina edi sagi batu ki na ko kende ko prêter serment. Na stade de martyr sikoyo azo luka ba stratégie na ko sala ndenge nini. Tshisekedi ya mulumba comédien. En tout cas, vraiment, Mobutu Azalaki na raison. Vieux aza comédien. Tshisekedi aza comédien bandeko. Tshisekedi aza comédien. Tshisekedi aza comédien bandeko. Tshisekedi aza comédien bandeko. En tout cas, webiko nazoyi batende na osala. Tshisekedi aza comédien. Bandeko, webike moto alobi akokamba Kongo po ete yenda bimisa biso na kati na pasi. Balokuta ya boy bandeko. Mama na ngai. Tshisekedi wa bulumba. En tout cas, Pedro aza comédien bandeko, Pedro aza comédien. Bandeko, ebongo ngala kanisaka ete tango lataka moniere na yona nzoka nde mpere ndeka zali wana moniere na yona bandeko abomba suki ebele na abomba basuki pembe bele na kati ya mutu bandeko yango na banga ka bandeko aza ko banga nini bandeko kibompaka pe zali soni te mais yaza ko yokela yango soni komi kolatela yango moniere en tout cas bato ide pesi motema mabe opesa ye conseil boyebisa ye ke papa en tout cas kibompaka ezali na yango soni te tika kolata moniere tika bato bamonaka ta suki na yo ya pembe olia kolataka moniere eza malamu mingi te vraiment bandeko babolingo Joseph Kabila azalaki penza na bato oyo balingaki basala ye bajeme nzambe alobi ete eloko nga na simbi na maboko nani ya kobotola yango na Joseph Kabila na minute oyo alongi bango mama Rosalie nazongiseli yo maloba.
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bino moko bozali komona ndenge nini bato yo bazali na kati na ba comédie na bango bazali kosala ezali mingi pe pasi yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo ebongi malamu ete congolais nyonso tu ayeba siko ko apprendre ndenge nini tokoki kotambusa mboka na kati na vérité mboka tokoki kotambusa yango te na lokuta mboka tokoki kotambusa yango te na kolobaka ba makambo oyo ezanga tina lokuta efutaka te yango na bozali komona ete lokola babandaki na lokuta bakendeki na lokuta makambo na bango nyonso tu mpe esuki na lokuta mingi bazali koyeba teke bamindele oyo bozali koloba ete bamindele bazali koloba eloko ete bamindele wana mpe basi batalaki basi bayebi ete makambo na bino mingi ezali ya lokuta bino bokanisi baaventure nyonso tu oyo ya Jean asala ezala même avant l'élection tina ndenge tokoma lelo yokanisi bamindele wana bamona te bayebi te ata balobaka te bamindele bayebi ndenge nini déjà yaja bandaki déjà bamanœuvre à partir Afrique du Sud ndenge bandaki kosoto-proclamer président de la République bayebi babiloko wana nyonso bayebi ke IDPS Tshisekedi abandaki déjà bamanœuvre avant ata ntango bazoloba oyo tricherie ezalaki mindele bazazoba te mindele bazoyeba ete te oyo ezali baje na bango déjà basi bapreparaki yango na bakontinue kaka na eloko wana bandeko batrouble oyo bango bazoloba kaka bango moko bato ya IDPS nde mutu babandaki koprovoke yango namoni balingi baprofite na yango me bandeko babolingo oyo ndenge balobaka ete monguna satana soki azali koprepare likambo tango nzambe aye kotya loboko na ye na esika wana ata asali ndenge nyonso akolonga te bango balobaki ete nzambe aponi Tshisekedi me tango tozali kotala makambo yango ya Tshisekedi boza komona kaka lokuta na lokuta siko tokomituna nzambe yango asali confusion po ete nzambe alobi ete ngai nalingaka lokuta te ngai nalingaka moto oyo azali koloba makambo ya solo pe ngai nalingaka te moto akoselaka bato makambo bozali komona ndenge bazali kokosela bato makambo ndenge bazali koloba makambo ya lokuta sikoyo ntango mokolo oyo mama kalanga yaki alobi ete nzambe atindi ye alobi Tshisekedi na mituni na lobi yango nzambe yango akomi nzambe ya confusion to ndenge nini nzambe abosani bamakambo nyonso baaventure nyonso toyo ya Jean azali kosala yango na tozali koloba bandeko baaventure na bango bazali kosala yango na nde ezali kosilisa crédibilité na bango me ndenge kaka tolobaki bandeko lokola le rais abandi mosala na ye ebele bakotubela pe ebele bakoabandone mosala ya kikombata mpo bandeko 5 ans eza ebele okoki koloba ete 5 eza nango moke eumelaka te oui bien sûr mais na eloko oyo oza kozela 5 eza ebele soki oyebi 5 ezalaka ebele te bandeko soki ntango mosusu oza na programme moko te okomona mikolo yango ezokende mbango mais zwa sikoyo programme moko na likambo moko ozozela ou bien dans 5 ans okomona 5 ans yango ekokomela yo 1000 ans ata 100 ans bandeko wana nde okomona mikolo ezokende malembe mais soki ezali ete ozali na yo na programme te oza kozela eloko te ovandi na yo kaka bo okomona kaka mikolo yango ezokende mbango mais soki ezali neti yo toza kozela 5 ans ya Joseph Kabila ekoka wana nde okomona ete mikolo yango eza kokende na likukuma wana eza kokende na likukuma kotambola mpenza na ndenge ya kikoka malembe mais soki ezali ete bozali kozela na bino eloko te wana okomona ndenge mokili ezali wana okomona ndenge mikolo ezali kotambola ko TGV nsima na vitesse ya ndenge wana bandeko kondima te yango ya bandeko toutaki koyebisa bino bomoni ndenge Boketu monoko supu autaki kosala baaventure na ye ya bamabanga oyo abombaki na kati ya sak oyo pe lingaki ebomisa ye bandeko ezali pasi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci